saleli lisusu 300 $. Oui. Esalaki lokola 600. Na makanisi na yo oyebi ke na tikali na 1400 na kata saki. Voilà. Oya kotala boye nzoka te otikali na 400 000 ezomona te. Et troublé yo otomboli téléphone obengi mama Aimé. Parce que oyebi ke tango linga ko voyager muta simbela ki osaki ezaki mama Aimé. Obengi mama Aimé, mama Aimé alobi talaka mbongo na yo na basaki e boye. Donc ça veut dire après ça qui réponse sur la clarté. Donc bref, ayebi place mbongo ezati. O kontina ki na yo pe kovanda. Sikoyo mutuna ezali boye. Merci Bondowe. Avant au voyager au Kende Kinshasa. Na poto, tangu mama Aimé apesaka yo mbongo. Ozwaka 2000 $ noso sangisaka yango place moko. Oui. Oui. Place moko. Oui. Ok, très bien. À mes souvenirs, oui. Très bien. Sikoyo, tangu oyo osalelaka 300 $. Lokolo sangisaka yango. Est-ce que ozalaki na likanisite ke dengo longoli 300 1700 na place moko? Si, ezambo nazaki nango nazaki sûr na yebi ketikali bongo. Na osala calculite. Très bien. Na yebi question na kobata après 2 jours, et ça a choisi ma tata, et la fondation Widal. Très bien. Et ça la peu importe maman Denis sur Baxelinga, na osala capacité ozong sele mbongo na ye. Na natika pe na o nga natika na vivre na Kinshasa. Lui dans mes calculs c'était vrai, c'était ça. Et j'étais surpris que l'obi na tongo 1000 $, où il a fait ça, il était disparu. Très bien. Bon, tango longola ki mbongo wana, est-ce que ozwaki te ko verifie ba mbongo eza mobimba to ndambu deje zangi to okenda ka bongo tango seli 300 pour voyager? Na mat tokuta na ye tozali na pesinga mbongo. Na tchenyo sur la portefeuille au dernier souvenir na ngala na mutu. Je mis tout l'argent et si kamoko na kabola ki te o na ngambo susu. Na zui avion na kizina Kinshasa na kepa ba ya fai na bimiso nga pesa bato mona kitele nga na lubompe na sana lo bate na longoli po e ba détail monsieur à 300 na Kinshasa na longoli 100 $. Na pesa ma ba ya fai ba ba na mbonga transporteur que mon accord ya fai e bande ya ke ba monité landinga na esile ki na 100 $ pesa nga leki na 100 $ pesinga ba cameraman ba na posa mbonga transport na pesa nga sous 100 $. Tant que comme sous na se na pesa nga 300 100 $ mususu ba son ba jinebe ki na 1400 $ à mes calculs kolam kalamu kisko na koma ki lelo lobi na ngo na misa mo ba sela nga ba course ba lambela nga na lebi na zo mbongo na sani na pesa leki na ngo bina simisa na simisa mikanda na nga biloko na nga so ba place na komenaka olani nga pa dianze ala no très bien kopona tanga mbongo na pesa mutu o asimbela nga mbongo na mikanda. C'est là où j'ai vu que il me manquait 1000 $ à 400 $. 400 $. Première réflexion. Dieu m'a tant parlé. Na bengi mama Aimé. Mutu musute. Pour naza mutu za ambrier ou bien nazaki un peu na choc, il y a voyage ou stress. Pas à mon place musu na kundaki. Ako rappelanga te maxi ochaka nguna te ochaka na place boy tozaki biso mibale na ndako nenda biso mibale abilanga na ebite luka kaka réponse na mkusa za kibongo niko bana eleki na ngaya solo tukolo baboy okena na mbongo nyoso te oza sûr ngana monoko na mbongo il y avait pas d'étonnement elle m'a répondu luka kaka ezaka wana. C'est là où la personne qui n'a yé, habillanga na français, tu es niqué. Dans un moment, téléphone a bien il est nanga. Et bien c'est papa. Talaboy, peut talaboy. Habillanga ya oyaka Kinshasa. Ce qui n'a zaki moyibi. Aussi misanga ba 7000 ba 8000 ata 100 ata 1 euro zangate. Na kosa eloko na oyo lobi wana te. Na ebisi ko to leki nanga boy. Dieu m'attend pas, n'a pas voice wana. Mais c'est un narcisse.
leki nanga za mona papa kutu nanga propre c'est un narcisse papa leki nanga noko nanga plutôt bolimbisanga ya liboso mama na biso azaki na mboka papa noko sa botai na mboka famille bozala na Kinshasa mais c'est un narcisse et pardon Nixon plutôt na bosa ne kombo bolimbisanga Nixon ozaka na mboka ngamu na tinda mbongo naza na poto na tundeni Nixon babina ngasaka na mboka mama na bango ngabi famille bozala na Kinshasa poni ya utika na mboka papa na sa kufa na zimbongo na nga na tinba futelo biyo Kinshasa na koti sur classe na tangi sur parce que na luka bolamu na yo soki osali yango zu yango po luka intérêt moko na vie obonga tikete nzamba pambola yo okende liboso po sana moteme sani ekokisama mais soki ozonga po kende na masanga na basi Nixon tu le payeras dans tes propres francs de ton sueur naza ya na yo nakola kelo mapete parce que j'ai toujours voulu du bien parce que ngam longola na mboka na elo chine Kinshasa abi yaya nyonso sailanga naza reconnaissant jamais nakolu kelo mabe ngabi merci ti lelo ngana leki nanga to solate ese to kolobana ka disute ti mukolo okoyibisa nga vérité wana après ko benga mama aimé na benga leki nanga matata sali bonsoir na yo bonjour kuna mutute na lobana mutu likambute na soinisa muteza ka nzambe Seigneur donne-moi la paix na yemboka musika na se retrouve na $400 nzambe nanga fungula ba porte lola simba tu mitema ba sunganga nzambe pe kwa za bolingo asala kiango kwa zaki na moins 50 moins 100 moins 20 ti na bunde ba traitement au hôpital na matana kita ti bande ko nanga pa théâtre be ko sunganga na changer billet na zu billet mususu na mati avion na zongi et maman aimait dans la caméra maman ozaki na kisha valo simba kisi okoluka nganga po ibiso na simba kiyo na tuli mama aimait likamba nganga na kacha ikoluka nini na nyonso nzamba sailanga na vie est-ce que nga il faut na ke luka nganga po na $1000 na nzamba simba 1000 etali yo fo luka nganga na ese mama aimait oza tukamba nyongo te komi ka mususu place à silika yangwana c'est mama aimait porte moko efungwa mate ni pa yanganga ni pa ya marabu ni pa ya ndoki mutoka azo imbongwana akofuta yango d'une manière ou d'une autre lelo toti yeso kozonga akofuta yango ndembo moni mama oyo alatelinga rage botu na inde vérité qu'est-ce qu'il veut de moi OK alingi nini OK merci Bondowe tozo kende po to meka ko clôturer na paix ko esala biso malamu ya mama aimé zela to luka to koma na faire po to zoyo po te to luka to peser likambo ya koloba ezali boye merci Bondowe tangu mama aimé apesaka yo mbongo na ye avec intérêt ndenge ozo reconnaître yango est-ce que ozo reconnaître que soki ozwi mbongo ya mutu na date oboyo kanaki soko futi yango te oyebi ke ekomaka na ba intérêt ezomata ça veut dire soki ozwaki 1000 que c'était prévu ozongisa les 5 yango ekomi ozongisi te na place opesa ye 1300 okopesa ye 300 mais mbongo na ye tikali kaka 1300 est-ce que oyebi yango to oyebi yango te to solaki yango te papa lianga bibi aza clair tango apesinga mbongo na ese mama aimé etala na koma Kinshasa soki bapesinga mbongo nanga bapesinga bambongo tango basoutenir nga na kozongisela yo mbongo na yo dans 2-3 jours nazalaki sira bamensene nanga alobi nanga boye na kozwa mbongo na yo na euro te kende soki ozongi opesanga mbongo nanga kaka en dollar na posa euro te po so naza na euro na dépensaka yango na ningaka na dollar po so nanga lo changer et osala nga makolo kilo ozonga ba frais yango ofozo nsanga mbongo nanga ka na dollar atiko bananga teke non soki elali elamuki esali 1 mois esali 2 mois ekokoma otana nga nazo papa lianzi mama aimé naza riche te pona des fois $2000 nazongisa 3000 et quelques naza riche te naza forme sel nabundaka na mwana nga ata naza zoba te OK
Nazali na cérémonie mote fana za kana Kinshasa pour famille ya Janie Kunda ya fai. Non. Nangana tika nanga papa Lianzi. Naza clair. Elle m'a jamais dit que non. Soko zumbo nanga 2000 euros pe sanga 2006 après go back ça papa Lianzi nanga zoate. Même si nanga zwango, nanga ça plus de 1 mois et quelques été pour na kozonga il y a comme tangela nga ba jour. Donc c'est elle qui savait, elle était maligne. Elle savait tant le bilanga de tango kozonga ebe ninga na kozonga. Bongo so zonga na bele na kufa ke ngasani. Anga singa mo pana. Est-ce qu'il y a yeba qui ngana kozonga mkoni? Ngana pesa ke dati ngana kozonga? Même pas. OK, derrière sa tête, elle avait d'autres pensées. Yemuta yeba ki le koni azo kanisa ngana yeba kité. Très bien. Donc d'après ngana mutu na bi question na payé 2600 euros. Et comment biso ba 2900 dollars ou bien 2700 800 peu importe. Au moins à cause quand même plus koleka auto solaki. Pour nanga c'était ça. Ce n'était pas kabana. Maman ote. Ozo pe ça ngeza ba intérêt. Nazaki choqué maman aimé. De quoi tu parles? Oh non, mais on a mis oumeli. Maman aimé. Les gens se trompaient na date bien na début avril. Na fin avril. Même quand la même chose il faut autant intérêt en on est rien autant il a en promoter mon CP là. Est-ce que démarche est sali? Il y a quoi qu'on pense ça on a réseaux sociaux. Nani yango banda bandi ko bloma makonga sa pese 1 euro à zong selinga. Nani? Tapé cité. Voilà. Merci Bondowe. Poto avancer tozonga rasimate. Oza star munene ya mboka. Oza muto pe para drapeau ya mboka libanda ya mboka. Babenga biso ba ambassadeur. Malgré atana mboka na biso bazo reconnaître bisoté. Mais babenga biso ba ambassadeur parce que ozo kende ko présenter drapeau ya mboka na yo ya ba mboka misusu esika bandeko no bazali. Donc zo tombola lokumu wana ya drapeau ya mboka na yo. Babenga biso ba ambassadeur. Parce que ambassadeur au biso tozali toza batu toujours photo tombola ka drapeau na lokumu na mabete. Poto kene na ba détail ya milaïté, to kene na gauche à droite te. To lukate mutu ana raison mutu ana tort. Mama eme azande kona yo. Olobi yango bien. Olobi yango bien c'est ta sœur oyo yo olie pa na ye ya lie pa na yo. Siki bona ba feti binomi balé et puis voilà. Bo tapote biso live makasi ya bande kolanga bo tapoter live makasi s'il vous plaît. Bo tapoter to conclure likambo yo parce que mokili mobimbe vandi awa ba mama nyonso na ba papa na monde entier bazo luka bae ba solution ya likambo yo. Voilà, na bande koloba boye parce que live sala lokola koningana. Na bande koloba Maxi Bondowe. Tozo lukato pesa mutu moko raison te moko torte ma ese sopani na likambo yo. Mama aimé aza ser na yo. Côté pe mama aimé yo pota ser na ye. Toke na ba détail musute. Toke ndete nana zana raison nana zana tort non. Toke na ba torte toke na ba raison te. Azande ko na yo ndengo ozwaka ndeko ndenge pa zwaka yo ndeko. Malgré ata bokendaki na ba téléphone wa mataki wa kitaki ça arrive batu ba vandi ba mataka ba kitaka ozo comprendre ngana ope na téléphone moko pe oza po tombokeli noko bana noko eloko saleza la kate boye boye Maxi tika ngai to sali pe msu 2 jours 3 jours to lobani te mais c'est la famille lobi to lobana okubi bokoza la pe yo pe msu na meta to na nani to mutu nyonso to kopesa exemple na ba mama lipati na ba nani ba mama esengo ba tunyonso ba ndeko na biso nyonso ba théâtre ba Gabriel ba Leya ba nani bokoza pe bobengani pe bobebani Maxi kolobisanga sute yo pe kolobisanga te na lia ka cheo te lobi bobengani lisusu parce que c'est la famille bosololi Maxi bosana nyonso o ndeko na salaki yo o nyonso alobaki
ça arrive na vie ya mutu nyonso. Afinga, aloba nyonso alobaki na telefone blessaki yo. Ça arrive, eza vie, oza mutu, oza di domaine, oza muta TV, oyimaka mndenge ezalaka, muninga kobeta pe libako. Mutuna na ngai ezali ya suka kaka. Po tozwa pe mama Aimé, to luka to tia kimia, to conclure na kimia. Na osenga yo, attend que noko ya bana na yo. Molobeli na yo, attend que mwasi. Nazo senga yo, kimia eleki nyonso. Na kimia o na osenga yo. Poto sisa makambo yo. Ezalaka lisu te, même ata mutu aye na ngona internet. Eza lisu na valeur te. Baloba te, likamwana si noko lianzesi ba conclurango. Ba pesa conclusion nango biso nyonso tozaka na live. Poto sisa likambo za star. Mama Aimé andeko na yo. Bobo manate. Merci Bondowe. Ozo reconnaître mbongo ya mama Aimé etikali combien na maboko na yo na to oya pesa ki yo ya dollar na to ya euro oyo pesa ki ye 2100 euros. Ozo reconnaître otikali na combien o bakisela ye po bosilana. Loba na miso abatu tozwa mama Aimé to clôturer. Naza honnête na valiant. Zananga honnête. Nana bako na opesa lisute. Te. Ba ta réseaux sociaux ba sanctionner mbongo ba pesa. Merci. Zela, otulinga question te. Otulinga question nanga. Merci. Yoka ngai. Na sengi yo. Nga na osenga yo. Na tuni yo pe na sengi yo. Ozo reconnaître combien oyo ko bakisela epo nyongo na ye esila. Et c'est sila ki papa. Nyongo na c'est sila ki e futami na mafinga e futami na ba partage.